territoire ya Mbanza-Ngungu tofongola miso po tango ekoki lino moko boyokaki mokonzi ya mboka Faci Beto alobaki ete yambala oyo nouvelle classe politique elingi kolobaki bilenge nde il faut bazwa pouvoir kasi oyo ya biso jeune ambitieux dynamique mpo na développement ya territoire ya Mbanza-Ngungu kombo na ye Disikila Simon Joldi oyo azali candidat député provincial na numero na ye 58 ye nde tokovote na territoire ya Mbanza-Ngungu. Tika na seka bango na monoko basekelaka po tango bazali koya fotenga botuna bango to fote yo po osala deja nini pamba te candidat député provincial na biso na numero 58 Disikila Joldi asalela biso bolamu ebele totangela bango ndambu po bolamu na ye eleki ebele. Disikila Joldi atonga restaurant monene na hôpital général ya Nsonankulu mpo na kosunga bamalade kaka ye. Disikila Simon Joldi atonga mpe mpo monene na cité Nsele na cadre communautaire bokanisi esili tente. Disikila Simon Joldi numero 58 na députation provinciale asala mpe bato epa bamama oyo batekaka mapa na ville ya Mbanza-Ngungu toloba lisusu nini asalisa bongo baformation monene oyo esunga mpe bilenge bamama ye bapapa ye bilenge ya basi mpe mibali bolamu ya Disikila Simon Joldi eleki ebele oyo tokosenga bino bovote ye massivement pamba te azali bongo candidat na députation provinciale na numero na ye 58 oyo esi asala soki topesi maboko soki tosungi ye akomela esika azali koluka ye akosala mingi mpo na développement ya territoire ya Mbanza-Ngungu oyo tolobaki te yeyo Disikila Simon Joldi candidat na députation provinciale numero 58 ngai nake vote. Oui, Monsieur Denis Adi.